Batate ba mama kiambote keto Aboui tukolele tuteze le fioti na komba tata mwana pe tata molimo centre oyo balobi na biso yango nde tokosalela tongo ya lelo toza na ntinsani batata na bamama mpona majote mateyi eza koleka na mokolo ntango nyonso kasi tozoyokana te oyo ezali lingomba ya tata molimo centre tozala na baproblème te tozosenga nde boyokani oyo eza koleka wana audio makambo nyonso ya mabe totika yango tokozwa exemple moko kolo Yesu bafundi ye kolo Yesu fo bakanga ye baboma ye beko basalaki yo Simon Pierre bazalaki lere baenemi wana bayaki kolo Yesu atuni bato wana poza koluka nanu nzela nde efungwamaki Yuda ake kosimba kolo Yesu yeyo nde bato wana bazwaki force bakanga nkolo Yesu Simon Pierre azwi mbeli akataki litoyi kolo Yesu alobi nayelaki wana te zongisa mbeli na yo na place wana obendeli yango azwi litoyi azongisaki nde batankangi nkolo Yesu nde bakendaki na ye oyo osali soki ngai nasengi na tata na ngai moto akosimbanga kozala te bango nyonso bakozwama kaka nayelaki wana te awa na nkamba ya Yerusalemu ntango bamoni ke basoda bakomi pembeni papa Kimbangu alobaki boye soki bomoni ke yo okoka kosiporte te posa kaka ozongisa ozala makasi longwa awa zala distance na biso awa bato wana balongwaki me kasi ntango basoda bakoti bamenance bandaki tata moko amoni ke bazomenase ndeko na ye nde abambaki libanga soda amonaki mpasi munduki elelaki munduki wana ti lelo ezali place mpe yango ezali eza nango kaka wana ntango munduki eleli papa Kimbangu alobi kolo me toyokanaki boye te kolo Yesu alobi bobuki mobeko moko azongisi nde pasi eyaki nde kokabwana bakabwanaki nkambo mobimba mama moyelo bapapa bakendaki na tadi pa tokendaka place wana tokota babombamaki wana elakisi ke kozongisa ezali mabe ngai nazali awa monaki mutu moko aye koloba na nga na kotubela olobi nini mfumu mbanza mfumu Yesu mbe elongi mabe so ipe etangaka ye osali ntubela kozongela lisusu te yebaka nga naza mwana kasi nasali eloko te po ye alobi na tubeli nde napesaki conseil po soki oza na likambo kobikisa bato bazongisaka te kofingama kotyolama ndenge nini biso toza kondima fumu alongo tata moko abwakelaki ye soyi papa azwi maboko na ye atani lisusu tata wana continue kotya soyi na maboko ya papa mfumu alongo papa aliangenda suka nango papa azwi soyi wana apangusi na elongi na ye me suka ya tata wana
liwa kaka na oyo basalaka mabe biso te toko répondre nzambe amonaka ayebaka toyokani ya tozoloba makambo mingi que rencontre le 6 juin bamusicien bazosala baprogramme mabe oyo bozosala baréunion mabe boyebani na bino baflitiste bazosala baréunion mabe oyo basalaka baréunion mabe bayebani na bango oyo lingomba ya suka oyo toza kolanda kosala totika programme toza nango ya botongi ya Yelusalemi batata balobaki bino bato botikali botika kotonga Yelusalemi toyaka soki toye na nsinsani mpona bitumba te mpona koswana te mpona kobunda te tobatela nde Yelusalemi po oyo tosalaka nzambe mokolo ya kosilika ekozala pasi mpona nini nalobi bongo Noé asalaki masuwa na ye nzambe moto atindaki ye ntango ekokaki nzambe alobi na ye kotisa biloko nyonso mibale biloko nyonso ekotaki mibale eske mbisa mai akotaki mpona nini akotaki te biloko nyonso ekotaki 2 bikaka ntango ekomika na banana kolo Yesu atuni boza boni ye alobi tozali 8 mena kikongo banana soki oke na mwanda na fleuve wana tozala basika basoda bazali banana elakisi banana na kikongo masuwa emati sika mai ekauki Noé po ayeba ke eske mai ekauki bi ekauki te atindaki korbo ntango ayaki eske azongaki noki mpona nini azongaki noki koliaka misuni ya bato oyo bakufa nsima nde atindaki nani pigeon pigeon ntango ayaki awumelaki te amemaki nini likasa ya mobeso mpona kolakisa ete mai makauki bongo nzambe alobaki nini ntango nzambe amoni ke solo ya bato eyokani ti kuna likolo eske akobetisa so mbula mpe akobetisa te akobetisa mbula me ya moto boyoki mpe boyoki te eske mbula ya moto ekita mpe ekita te po mbula moto so ekiti solo ekoyokana te tozobosana makambo mingi biso tosambelaka soki batindi biso tosimba mibeko ntina ezali likambo eza kozela biso yango wana nkolo Yesu azwaki bayekoli na ye alobi epai tozokende pasi ekozala bagere ekozala kowela na bokonzi mbula ekobeta mai makotonda mpe mabele ekopasuka to makambo nyonso ekosalama boyokani ekozala te me boza tata moko mama moko me koyokani ekozala te kokamwana ekozala makasi tozomona yango mpe tozomona te eske mbula wana ekobeta mpe ekobeta te ekobeta biso nde tozobenga yango parceke tozoyokana te bitumba na bitumba koyelana na koyelana
na biso batusambelaka tokota na makambo wana te. Toyokani yango tolobi ke tokeba mokili eza ya kobaluka, mokili ndenge eza kotambola ndenge nkolo alobaki yango eza na Matthieu ka mwana ezomonana. Kasi jeteki mpe ayembaka nzemba mbula nini ya kobeta na batelaki bino na mopepe bongo na mbula bomibatela bino moko. Yango nyonso Nzambe akosaka te ata ewumbeli kosalama tala sine ezomonana. Biso batusambelaka baprobleme wana tokota te toyebaka ke likambo eza koya liboso. Nzambe aza na posa teke ya sisa mokili me posa na ye tobika. Est-ce que Satan asalaki moto? Voilà, Satan asalaki moto te, Nzambe mutu asalaki biso. Ye nde abundelaka biso tolonga na mabe tosalaka malamu. Bapoint wana tosimbi mpona kolakisa ke oyo nyonso tozosala pisika nyonso tozali ezoyebana nango. Moya kobombana ezali te. Na biso tolingi bitumba te, probleme ekoya na nkamba na tolingi te. Mutu nyonso aya na ye, aya te. Voilà, place totelemeli nde yango wana. Po balakisaki biso totonga kaka Yelusalemi oyo etikali ye moko Nzambe akosala tosilisi na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen.